ekomaki na bolingo. Na bolingo. Tout ça là, bon, na yebite, mutu azana opinion na eta mususu Freddy a débordé a fingi, bata internet tu bazana dehors makamute. Mais entre maman Jackie na Freddy, ça se voit que ba mumi bali bazana ba problème. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal surtout maman Jackie, c'est que maman mkolo makambo sali, il faut que soli. Mais na comprendre que Jackie, ça ko mutu moko ka soli, ndeba loba no boy, ndenge mukile loba. Pour nous to esalo bien kombo ne yokani. Pona yo kombo ne yo kanwana mwasa mundele boto na mundele on s'en fout ne li vine tuningi tambulaka kombo no e yo kani mais oyebite mukilo eza bizarre mama kotala makambo oyo onga na moni mama nanga ngana peso mato na 100% ata obi oyebaki tende okele na sima koloni no oyebaki mama oyebaki kola na pedo oyebaki oyebaki kisi te pede pesa muto kisi tout de suite te ce que bozaki na mou après yaki après côté par na lobika bongo. Côté par après na bakana papa mbali Freddy et okobi okomi ko sambela na moni yango mida chaki okomi ko sambela et ko mélanger te bato bozana bona ba rando te sala makambo bozaki na bona bato na bino na couple so ko za problème ya couple no ko sangisa ti chaka couple na yo na majaki poso le poso finga parce que ils ont mélanger bato mais tant bozaki na majaki ponga mona moni makambo sala ki bino mbale ela sake bol mukili mo bimbe yebiki bozai mo na mobile mais na landi kama maman mo na Belgique et pas Nadine Est de Panama bande ko no chaîne mission na page na ngaso na CDC alobi Freddy azakane lo côté atikolo za lo côté oui ba pédé bazane lo côté ba pédé bazane lo côté so moni pédé donc ngani na comprendre majaki azwa ki e mwasi akuma ko bimani lokwa mobali akuma ko bimani lokwa mwasi lokwa lesbienne manja ki ntima me ko bateke nino nazalaki envoûté na yeba kita kende ko similanga kisi non malanga mais na yebi kende bat bolo belo boye ozana esengo sepeli pour moki parce que déjà ko ta ba vidéo bosana kini mage tala mate mo ki bozana besoin visibilité yo na mobali no ya PD donc lelo pe nde moki le yebi yo ozana na esengo mais mago boyi ozana na esengo po boyi ezana ngo normal papa Freddy pe na yebi kene na oswa na yo na yebi ketango ofinga yo zo fingi lokwa mobali to zo fingi lokwa mwasi papa Freddy tala makambo papa na ngai omoni mutu bovanda kina ye yo moko bia selo ba dépenses zo sala ki mondambo mbongo azaki na mura pesa ki o ezala ki asala na vie non ce qui lelo article à mettre à ces chemins et peu importe ça soit moi si soit mobali ça soit nini tala kaka bolam oyo asalela ki yo telaka bolon parce que na vie man normal alingaki parce que ndeti moi si monte na mukili oyo akolinga makambo mama ni chaque salaki mais alingaki yo après sur ba vacances après sur ba voyage a préféré tout lelo azale milliers pas ba camarades mais bozala na pour bozubi ba année belé par mandi na lundi so bozubi ba année belé respect ezala moi par rapport à âge na opé olboza na cinquantaine oza mukolo papa otali pe âge hôtel pe maman Jackie par rapport à âge n'épée au m'équipe au doser au tiki makam so bon monde qui n'a privé simbité et simbité au stopper mais qu'on mélanger tout le monde le sur au fin ma pour au côté si ben connu au côté si ben connu mais makam oyo ezaka nza mento la sabisu makam o ba fin du monde eza makam boye nza ba la sabisu place mukile kuma na suka place to makam ona kuma nza bana bana vya kindumba na yoka ngote ke pede mo alali na muninga mwasi non na yoka te ke pede mo ba komi confirmer tous les jours ba bimana ye ba sambolaka ba komi ko bimani tous les jours non na yoka mote na yoka ka basi mibali ou bien partout ou bien loki pede akio lokolo mo bala mbongo tamusu mo bala na mbongo tamusu akata ne pede wana mais na ntimite ke o pede boye pede ko boye ne pete partout mais beaucoup ma pede ko ma muninga ya mwasi bana bana vya kindumba na vie non na yoka mote elingo la sabiso nini nzamba zo la sabatu makamba minene ma Jackie senga pe nzamba limbisa yo e na ba art wana pekisa pe bato bazo finga tonton Freddy opekisi bango po botika na bino ça sert à rien bo continuer ba makambo wana mais côté l'émission wana eloko wana vraiment ça m'a choqué ngalobi garçon mi da Taylor a chaka nde yeyo oh ngala mona ka mi da chaka na yebi na ngape ba makambo ngote omaka tsuki ni nango Vegas suki ni nango na zo teka bi ba shosi ngana bika teka ba shosi mona olobelo bebele na yebi na ngatu moi je me suis so bina na comprendre mais ton na yo ko pas SD pas na ponga tala ya na Avril na SD pas na mana na ni makwaka na YouTube ton na kekuna na YouTube na keko kutana nango mama mo abenga zani man nde kwa Freddy ni na vandi bu na yo ya na ja ko tie na ja baniko popolé azabu ya zama be boy na ka ipasi ya na jo za grand terre na ngaso na lubi mabeli mbisanga
na ko bengo men lokwa yenga ka mbamo na disolo ngo na kanisi mbamo men atala ki vraiment émission na mona ki yona Nadine Estepa na ma bo jouer rôle mo yo banga surtout Nadine a jouer rôle banga azola sa mama wana ke mama nani komoni nani mama Jackie ke mama Jackie alingi mama Jackie za mabete mutazama beza Freddy non mutazama beza Freddy ya bangu mibale eza bangu mibale tout à fait normal aboyi PD tango ofinga na kimobali te ofinga na kibomwasi PD finga kina bomwasi biso fanya ba PD trop na ngola to yebi ndenge fonctionnaka donc eza comme ça bo pesa mo ambala na to kakate bo pesa pe maja ki to parce que maja ki makamba sali eza abomination nga una préférer la na muninga mwasi kena ki ola na PD et ça la mati na mokili o maja ki et ça la mati mama na ngai toutes les façons mutalo bateke nino qui PD eza lisumu moko ko eza impardonnable c'est faux bande ko lidozaka na lisumu moko natonga Sodome Gomorrhe nzambe sa kanda nzambe pesa kai kanda abomaka déjà makamba baka plus jamais ko répéter na mokili on a bana no c'est vrai nzambe sa bomaka ngo albaka plus jamais ko répéter na mokili kanda ne yake mibali bola bebasi na basi bola na non albaka déjà c'est fini histoire wana akoko s'énerver bisouté wana neza jugement na bispa nzambe mutayebi ya mwazate na mutu afingi mamano na mutu akola na mutu na donc ça ka pareil bandeko na ko sabinote mutabate ke lisuma munene parce que so dobi lisuma munene nga lisuma munene na mona na vie na ko boma mutu ndeti nga bachubi nga mbeli na kufeza lisuma munene yangwana kola na muninga mwasi be peleza lisumute eza lisumu te bandeko mais eloka o isemba ma Jackie eza plus que eza nyonso abomination PD na mama moko esera mukolo esala mati na vie esala mati ba mama na ngai so bosala ba deli wana bosala makambo bo meko changer mutu azana ba façon ya kosala makambo ba fantasme ne peu importe so peza fantasme so komi ki diable nga mo na nyonso diable bana ko mona na ser na nyonso komi ki ndoki eza so fantasme te mais so za fantasme na yo tala fantasme onde ni ko salela ngo tala ma place ni ko sela ki fantasme yana mutu o déjà na vie na eloko ne komona ngo mukie esala na ngo disute bonne ko salani ondo sela otie bane ko fiba yo po fiba e ko kote misapi zaki comme ça et qui comme ça c'était comme ça au côté misapi pour fibe ti pour ce que ya obligé ti eloko ne ke teleme ya mo munene ti o boka wana déjà yo zo boka po peda zane bon peda ko zo maboyiko bobandi ko sala po ya boka sikote a wumela po boka ban mama nanga bokoma mail parce que par exemple au bino de stoyo pe sa bana biso so pe bana biso ba poto pe bo sa pe ba bêtise la plupart pe bo mona pe ba mama na biso mama kamobo mais génération comment changer génération ont changé bo changer bana voilà bino boya ko finga biso n'éteint de finga ka tout baba bêtise pour bo sepela te mettons doya o te makama il faut bo sepela pe mon faut bo sepela eko makanda te koma kofinga te na fingi mutu te na tomboli mutu te na chrétien te na lobika opinion nanga po ba nyoso balekaki pa Estepa na ma ba pesa ko opinion na bango mutu nyoso pa Estepa na ma a pesa ko opinion na donc nga pe na pesi kaka opinion nanga vraiment mama Jackie osali loko moko abomination il faut arrêter histoire o elobama sur internet lokolo osali kombo continuer na kombo na mama j'ai des respect pour na yo et kata makambo oyo kata bato bo finga Freddy pa kata ko sala ba vidéo ba finga yo bia finga bato mususu o bozana bango ba ibi na makambo te boutique na bino makambo parce que eza likamo ko meni na internet na yo bimisa ngote voilà non bimisa te non sala ngote non bimisa te non za na soni non za vraiment na soni eza vraiment soni mais na pesi nanga mutu torte na pesi mutu ndaza na opinion na ye tunaza opinion kaya mama Kongo na mama Nadine Estepa na ma kamata tsukini yeluba ni nyangwana mpoi pasukini alubaka mi da chaka garçon mo Freddy Vegas donc na yebi te sans vous mentir na ko sabinote na comprendre pe histoire na été na mona kaka chaka ye na moni kaka mi da épisode bo te ka biloko na yebi makamu na été maintenant na kipa Estepa na maneo se retrouver na direct mo Estepa ne ko sala ayambaki bato na yaki na direct na taki tous les bato bazaki na direct na bayambaki bango eza ser na biso moko boaza na Belgique kombo na ye mama Jackie kombo ni mama Jackie ser wana na landi histoire pa Estepa na parce que na moni mama mo mutabenga ki pa Estepa na donc mida ya Taylor a tchaki na tika la koyeba te ezani na kompona pe te moi ka mama attention ce que c'est collection na kompona te to na kepa Estepa na ma se retrouver na moni en direct ke leka ba tiango Freddy Vegas na mama Jackie
donc na intéressé qui vraiment na yeba c'est quoi les problèmes nini les kanakati wana na yo kota na kati na yo komona histoire moko boizaki vraiment très agréable bande konanga eza histoire mo là on a regretté kaka bon Nadine mutasaki mo este pas na ma ya Nadia pas lekaki mais là on a monaki ya Nadia na Nadine on dirait bazo qui parti pris ya ma Jackie on ko bakomo ko finga bakomo ko popola Freddy mais la logique des choses on a lundi histoire wana bien et pas il y a maman moi lekaki pas Nadine na yo comprendre que tout ça là qui fanatisme était qui fanaquitité tout ça là le monde qui fanatisme était qui fanatisme était maman Jackie tant biso doza bana doya ko leka na internet bino bomona ke biso doza ba bêtise ba service do linga biso to poto sala ba bêtise maman oza mukolo oza na bana na ndako oza mwasi ya mundele na ndako okoko mana pede ndako moko fungole makole sala mate ti bozo parti pris ya maman Jackie nazo kama bino bozo finga Freddy botika makambo bandeko botika makambo na yebi Freddy wana te na yebi pe maman Jackie wana te mais na landi histoire bien naza fanaquitité naza fanatisme te naza mutafa ya sentiment te mutafana quitité nenga na sa ko émission lobby vraiment naza tranquille na tcha ni téléphone ba benga mais pour na moni ba bengi bazo finga kaka maman Freddy wana bazo finga kaka Freddy bazo finga Freddy bande ko bo imaginer mutazaki PD ngana ke PD na comme ko la na niveau PD jamais wana eza sous ba monde mususu so de landi sous monde na boluki ba sena nzembo ko expliquer ba ko pesa ba détail ya vie wana pour comment on a Freddy na monier ça se voit mais bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.